ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote bisika no sezwa mibino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Émission ya mokolo mwalelo tozali penza kolobela ba parti politiko. Pona nini to sepeli penza tolobela ba parti politiko pamba te ba parti politiko nde ezali moboko ya eloko oyo ekotombola mboka tope kokwesa mboka. Ezala ba parti politiko ya gauche tope ya droite ndenge bilo bato mayele bolobaka na lopoto yango nde ezali penza komema makambo minene na ye ekolo Kongo. Yango tolobi tolobela yango pamba te motuna etuna maki epa ya mwana mboka Pasteur Okito abengaki ngai penza molobele ekolo Kongo atuninga lobi eske ba parti politiko ya biso bazali penza na idéologie tope bazali kaka bato bazali la boyokani ya bango ya ba masano ndenge ezalaki na tango ya kala. Nde mama na likambo lelo esengeli ete to sembola penza na bayi politike ya mboka ya biso pe na balandi ya 3W ABC1 pe na population congolaise ndenge bilo moko bolobaka na lopoto pamba te tozali kokende penza na maponami. Maponami esengeli moto na moto ayeba ete esika oyo nga nazali kolanda to pe parti politiko oyo nazali kokumisa ezali penza na makambo oyo elongo banina oyo ngai na lingaka ndetala tina tokolobela ba parti politiko na emission ya mokolo mwalelo. Kasi yambo penza tokota na mama ya likambo la biso esengeli penza na pesa balandi minene ya 3W ABC1 mbote pe na senga na bato bayike ba oyo penza bayebite ba s'abonner massivement na 3W ABC1 pambate makambo manene penza mazali koleka na ekolo Kongo bokolanda yango bobele awa na molobeli wa bino ya ekolo Kongo Océan de la presse congolaise. Na yango la pesi penza mbote na la patrona mwasi ya yambo femme dans l'ombre Mama Chantal Ayao. Mama Chantal Ayao mokonzi wangai oyo penza afungola monoko Océan de la presse abimi. Mbote na yo mama Sandra Nila euti penza epa yangai Océan de la presse congolaise pona nini tena pesa mama mboyo mama ya bana mama oyo asala atalate mbote na yo mama mboyo. Mbote na baporamento angolano la princesse Florence Matondo Mido mokitani ya la reine Olga Lompinga na ba femme capable bazali penza basi oyo bazali kotombola émission abiso Tolobela Mboka Congo na molobeli wango Océan de la presse congolaise na mboka ya Angola. Yangola lobi baporamento angolano bon dia botarde bon noite na tango nyoso oyo émission ekokomela bino na pesa penza mbote na mwasi moko femme commerçante ya solo abenganga penza pe azali na Kishasa lobi ayeto kutala poete alingi a soutenir émission ngai na ngai moko. Merci mingi mama Blondine Petit femme d'affaires showbiz ndenge bino moko bolobaka. Kasi sikoyo tokota penza na mama ya likambo ya biso oyo etali ba parti politiko yambo na tuna bilo motuna oyo utaki epa ya Pasteur Okito mona mboka alobi soki ba parti politiko ezali bongo na idéologie to bazali kaka na masanga wa bango na lingi penza to zonga mwa moke sima pamba te bayi mboka Kongo soki penza boyebi mboka na bilo malamu te pe lisi to le yango te eloko moko ekosala mate pamba te atako mwana nzambe tango azali kosala bikamwa na ye to Elia oya prophète akindaki kaka na source tango mayebebaki. Cela veut dire esengeli boyeba bouta wapi makambo ma politiko mabandeli wapi pe lelo ezali kotambola lolenge nini. Yango na lobi penza tozonga mwa moke na 1950 atako ngai na biloto bota makite me ba oyo babota maki bakolanda makambo oyo pe bato na lopoto tobengaka ba historien tango bakoyoka ngai tokozana na bango penza na mwa lolenge moko pamba te ezali makambo oyo elekaki na ekolo Kongo. Na 1950 wana tozalaki penza na ba kolomba biso ndenge bino bato ya lopoto bolobaka ba belge bato yo bakotisaka biso na boumbu totambolaki na bango bapesaki penza na mboka Kongo basala ba parti politiko te balingaki penza te ke mboka Kongo bato na mayele bazala na boyokani na bango tope bazala penza na botambu isi ekolo ya bango la maboko mabango moko mais bapesaki na baimboka Kongo ndingisa ya kosala ba groupement culturel mwa ba groupe ya bato na ba ekolo wa bango basala mwa masano na bango ya komo sepelaka ya komo binaka nde na lopoto babengi yango ba groupement
culturel. Yango bomonaki ba Congo basanganaki esika na bango, ba Swahili bazalaki na esika na bango, Bangala, Baluba, lolenge oyo ndingisa epesa melaki bango. Bazalaki komotambola bongo, Baluba na esika na bango, ba Congo na esika na bango, Bangala na esika na bango, bato batetela bazalaki na esika na bango. Pe soki na simbi bokotala penza ete na kolandisaka makambo wana bokoya komona tango tobandi kopusana po ete toya kokoma na lipanda bokomona ke boyokani pe ezalaki te esika ya mwana mboka président Kasavubu molimo moyemo pe malakimia pe mwana mboka Lumumba ye pe molimo moyemo pe malakimia bokomona penza na balisukulu ya bango na boyokani ya bango batambola ki penza malamu te po ete bato na bato bazalaki na mwa liboki ya bango na kosangana kana lolenge wa bango. Mwana mboka Lumumba alingaki penza atombola moto koleka tata mokonzi wa ekolo Kasavubu bomonaki na balisukulu ya bango tata mokonzi wa ekolo azalaki penza malamu te po ete bango mibale bazalaki na ideologie moko te. Lolenge mwana mboka penza Pasteur Okito atuni motuna na epenza ezali malamu yango penza na lingi to sembola yango pe to sosola biso na bino pamba te bemisio ezalaka mingi ya réflexion. Tata mokonzi wa ekolo abandaki koboya na mwana mboka la bilili ndenge totalaki pe na ba brochure biso sotangaki mwa ba klasi balobi ete abalaki pena kosepela te ete mwana mboka Lumumba akendela lombango lolenge wana alingaki kaka tokende na mwa malembe me lokola batetela bazalaka na mwa brutalité la bango ndenge bino bato ya mayele bole kaka alekelaki. Kasi tango tobandaki kokende wana po tokoma na lipanda nde bisika ba parti politiko ebotamaki. Lokola ba parti politiko yaki kobotama nde boye komona bazalaki lisusu na tango te ete bato bamipesa na mayele to bamilakisana eloko nini basengeli kosala po ete mboka ekende liboso nde bomoni kaka ba groupement culturel wana ebongwani mbala moko ba parti politiko nde bokomona bakwe ebimi ba parti politiko bayike ebimi po toke na bino pe na mulai bokomona ke bazaki na boyokani te po komona sezeso ya Katanga ebandeki kosepela na balumumbiste te okomona ete mwa mobulu ezalaki pona nini wuta colonisation na biso pe bakolola biso bapesaki bango boyokani te bakabolaki bango bato na bato bamiyokana na bango ekomaki siko lokola eloko moko ya bolingo ya yi ekolo eloko moko ya moto olingaka makasi nde okomi ko soutenir ye okomona balumumbiste bazalaki mingi kaka bato ya yi ekolo ya batetela oyo balandaki mokonzi wa biso mwana mboka Lumumba soki tolobi tozonga pe na makasi bokomona ete liwa ya ye eutaki kaka na bakongolais pamba te tango makambo na mazali kosalama kuna bakolo wa biso bazali kobongisa Mobutu na mabongisi wa bango okomona bake kozwa bachombe bakoti na boyokani ya bango pe bango batekaki mwana mboka Lumumba yango wana ba parti politiko ebotamaki lolenge wana nde lokola ezalaki nango na ideologie te merci penza la motuna wa yo mwana mboka Pasteur Okito nde na komeka koyandola yo pe bato na mayele mso bakoyandola yo tokozanga te koyebisa yo pozali pe moko ya abonné ya www.abc wane okolanda pe biyano bato ya imboka nde boyaki kotala ete mambi mabe makomi kosalama kasi ebongolaki ntango tozwi lipanda esengelaki ba parti politiko wana batambola siko na mayele po bakoma na suka ya likambo oyo bazalaki koluka lokola tolukaki lipanda esengelaki sikoyo batambola na boyokani ya mayele na yebi peza kondimola ideologie na lingala te po ete mangala mabiso bazali peza pe makasi bino boko edenga mela komekata kopesa bino exemple moko po batu oyo ya lopoto te bayeba mwa kokotola yango malamu kasi tala ba parti politiko lokola ebotamaki na ngonde na masano lokola bakendaki kaka lolenge wana bazwaki taya komobongisa yango te tikino lelo tozali na mbeba wana ba parti politiko la biso elanda bobele lolenge wana bazali ata na ideologie moko te bazali ata na boyoka ni penza teke ya mayele ke likambo tozali kosala tokoma nango tikino na suka ezali kaka ba fan club ndenge bato ya lopoto balobaka ezali kaka bato bazali kolia mesa moko bato bayokani pola misolo bato bayokani pona boyokani moko songolo tala la pesa bino exemple moko ke bazali penza na ideologie te ndenge mwana mboka Pasteur Okita uti kotuna motuna na ye bota la bato ya gauche na kopesa ndakisa ya Jekoko Mulumba
nakopesa ndakisa ya Francis Kalombo, nakopesa ndakisa ya mwana mboka Moïse Katumbi, nakopesa ndakisa ya bato misu bayiki na boyi kotanga bakombola bango po bango bayebisanga soki na tangi bako poursuivre nga mais na tangi bango na mabete na outrage bango te nazali ka kotanga pe koloba o eza vérifiable. Bana mboka wana bazaki na boyoka na tata mokonzi ekolo bazalaki bato oyo bawuti mususu elinga na mutu mwana mboka Vital Kamerhe o lelo to benga ele pacificateur aya na ba libérateur bayaki bango banso bayike bakoti na ye ekolo Congo baye na parti politique ya bango PPRD mais okotala na boyokani wa bango soki pe bawela kanini soki pe eloko nyelekaka la kati na bango mwana mboka Vital Kamerhe na kolongwa kaka la droite mbala moko akomi opposant. Mwana mboka Moïse Katumbi na kolongwa la esko travailler na mwana mboka tata mokonzi wa ekolo Joseph Kabila ayembala moko akomi opposant. Francis Kalombo akoma opposant. Mwana mboka oyo musu azala maladi tika nzambe bakosunga ye soki bakolinga penza ko libérer yake na hôpital Jekoko ye pe mbala moko opposant. Bazali kokoma ba opposant lolenge nini? Bazali kokoma ba opposant nani apesi bango ndikisa bakoma ba opposant. Ba longwe kuna na ba parti politique ya bango na boyoka na bango pona nini? Yango la lingi kosimbisa bino ete boyeba ete ezali bobele ba groupement culturel. Pamba te makambo bazali kowela ezali makambo ya bango moko. Bazali kowela peuple te. Bazali kowela loko moko te ya bonsomi po bazala déterminer ndenge bolobaka na lopoto ke bakende to bakoma na maponami to pe bakende po babimisa ekolo Congo ezwa penza indépendance wa bango bolobaka na lopoto to lipanda bazali na idéologie wana te. Ezali loko na pesa bino ndakisa. Blandine Mpeti aboti ayeba mapasa mibale. Ba mapasa wana bautaka la placeta moko. Misusu pe bayaka la placeta mibale. Ba mama bayebi. Kasi babimi mapasa. Babenge bango ntimba na nzuzi. Okomona bango mibale batangi etelo ya bango ya mike ti bakomi na ba université. Oya lobi nga na lingi nazala nga médecin, oya lobi nga na lingi nga nazala avocat. Tala ba mapasa wana mibale bazali na boyokani moko te. Pamba te oya ke kosala médecine. Oya ke kosala ake na ye avocat. Bango nyonso bazali bana ya mama Blandine Mpeti. Mais kasi babimi na idéologie moko te. Siko yo kosangisa médecin na avocat na parti politique moko po basani. Esengeli médecin akene koyoka na boyoka na ba médecin. Po kuna nde bakozala na mayele pe bako développer mosala wa bango. Avocat akokutana na oyaye bato ya mayele batangi mibeko po ete batombola nkita. Nde na sima ya bango bakoyala boyokani na bango ba médecin batelemi bato ya mayele batelemi batali bango banani nde baleki na motango ya bato ebele nde bato wana bakozwa kiti ya bokonzi. Kasi epai na biso ezali bongo te. Lokola bango bazali kaka ngai lokolo seya de la presse nazala bato balingaka ngai ezala bayebi na bango atati na likambo na ngai moko te. Bango bayebi kaka ke totombolo seya de la presse na mabe na ye na malamu na yebiso kaka tolingi nde eloko ezali kosala malelo na ba parti politique ya biso. Yango ozomona pe moyen tata mokonzi ekolo a cédé pouvoir ezali te parce que azali na makoki ya kosomba bato ya gauche to ya droite po ete ayebi na kati na bango bazali atakwata na eloko moko te oyo ya boyoka ni malamu ete bamema mboka na bosomi na yango bazali na bango kaka kosalela libumu na bango to pe baposhe ya bango etonda na misolo to basala pe makambo mosusu nakopesa ndakisa ya bato oyo bazalaki na kote ya gauche po bato ya droite balobaka la simbi bango te tozali na bana mboko bayaki na MNC tokomona ba François Mwamba tokomona ba Denis Sesanga tokomona bazali ba ebele bazali penza bayike oyo bayaki na MLC biso soto yebi bango tokomona lokola ba président Olenga Nkoy ba oyo ba travaillaki na mwana mboka Tshisekedi molimo moyembo pe malakimia tokomona bato bazali lokola ba Bruno Tshibalo azali le premier ministre bazali bato bayike kasi bango nyonso bazalaki na ngambo ya opposition ba telemelaki lokola moto lokola Olenga Nkoy na pesi pena mbote ebele président la biso ya 500 lolenge atelemelaki mwana mboka Kondo Mobutu molimo moyembo pe malakimia kasi na botali kaka ye tango Kondo Mobutu ayaki ko comprendre ke bazali na bango penza na idéologie te bazali penza na mayele te ya kokamba ba parti politique wa bango baye ko sala kaka ba socio culturel na bango oye utaka biso epai ya ba belge pe kino lelo oyo Mobutu alongaka ye na misolo tango apesi mwa pouvoir atindi ye akine mwa mobembo akokaka koya kozongisa mbongo te adetournaka mbongo oyo bayi Kongo momba boyebi yango nde bokaboni ye na mboka Tshisekedi
tango atikali a continuer kaka na kotelemela mwana mboka Kabila bolanda balisukulu waye ya mafingo ya koloba mwana mboka moso ayelinga na mutu o lelo azali ministre d'état papa na ngai oyo kombola weki mangati ateki mina kotanga ye po ekoya kaka mwana mboka sayo lisanga nakoyi kobunga ete atelemaka koloba makambo tata mokonzi ya ekolo lelo oyo bake na bango na droite bozali kososola te ete bato wana bazali penza na mayele malamu te mpona komema mboka kasi po ete baparti politiko efanda pe ekemba esengeli na peuple congolais nyonso na parti politiko ozokende tuna bango idéologie na bango ezali nini biti ya bango ya parti politiko ezali nini boyokani ya bango balingi basala nini détermination na bango bazali kobunda pona eloko nini po ete baparti politiko esengeli babunda pona bonsomi wa ekolo kino baparti politiko ebotama kino lelo ata kotobimi na boumbu ata ya moko te tozalaki na boumbu ya banoko bato bayembaki loyembo tobimaki toyaki na tango ya Mobutu na boumbu toye lisusu na tango ba libérateur na boumbu oyo eleki ata ya tango ya banoko siko ba parti politiko musana na bango nini bokoyoka kaka bazali kosala biso matinée politique kingandi matinée bato ya mayele ndenge na uta ekolo bapenza la pesi longonya na mwana mboka Félix Wazé kwa poeta lobaki il y a aussi des fous en costume bota la penza bato na mayele bolandi bango na bokebi nyoso na este kuna balobi ete candidat wa bango ezali kaka mwana mboka Joseph Kabila po bazolo babongo pamba te ba parti politiko ezali te kasi lokola biso tolingaka kokopie ba mindele po ete ata ko machine tolingi to salela ebongi to sala tana lolenge na biso moko baindo po ba mindele pe balanda lolenge wa biso tolobi tozwa kaka machine oyo ata bato baboya ki yango kasi botolanda kasi tozonga te pa ya ba mindele bango moko bazali ba nationaliste bazali bato bayiki na ba parti politiko wa bango bakombola bango misusu na yebite mais pona nini pe biso ba parti politique wa biso tokoyi kozala bongo te ba nationaliste batelema bato basusu batelema bato basusu pe batelema kasi makambo penza mazali bayike bandeko bangai bisika biso bozali tosala penza keba pamba te population congolaise batie bino na kati ya libulu moko oyo soki bofungoli miso te bino nde bokozinda po ete na balisukulu nyonso ya mwana mboka kone nanga azali koloba ete bale ezali na kana bino mapona mezali bino kasi boyeba bozali kolanda bato pona pesi yo polo ozali kolanda moto po apesi yo 10 000 francs est-ce que 10 000 francs ne kosisa nzala wayo oyebi atatina na yete ezali lolenga ba député bakoya epana bino po ete bino bato bopesaka bango bibonga tango bakoya député alobi na ete ngala kokotisa courant na komina bino na kotongela bino nzela la kosala boye ezali mayima kuzali lokuta député akozwa misolo kokotisa courant wapi akozwa misolo ya kotongela nzela wapi député azali nde molobeli wayo kuna na kati ya bango bisika bazali na ngumba ya libulu na bango monene po ete ayebi ke bato baponaki nga bazali na mwa pasi ya boye ye akei koloba soki pe bazali bayike te oyo motion na ye yokami te akosalela bino pe eloko te soki député aye epai na bino botuna ye mosala moye mozali nini projet de société na ye alingi nini pona ekolo Congo alingi nini pona bino population congolaise kasi nalingi na kundula bino mwa likambo moko esalamaki na États-Unis ya mwana mboka Branham pamba te tozali kaka okende kolukaka mikanda mwana mboka Branham aboyaki makambo matali masini ya élection ya bato mibale esalamaki Kennedy na moto bino bato na mayele boyebi kombo na Yesu ki na bungi penza kombo na ye kasi na maponami wana aboyaki pamba te alobaki ete esengeli basala te pona tango bango bazali kotelemisa na maponami ke kombo ya mwana mboka Kennedy ekobima kuna to bakosala mwa mayele moko mabe kombo ya moninga mosusu atako bo apuye po ete bapona kombo wa ye penza nazali mwana mboka Nixon merci na Fali lokola penza bakolanda wana ezali ete ya mwana mboka Nixon na mwana mboka Kennedy mapona mezalaki mwa bango mwana mboka Branham atalaki likambo yango penza na liso na ya boyebi alobi te masini oyo ekomema biso na mambi mabe esengeli te tosala yango kasi tala bato bazali kokele kopuye liboko la bango pola kopona Nixon kuna ezali kokomama Kennedy ata ko balobaki me lokola mwana mboka Kennedy amotombolaki moto ya yambo bato baike
bavandaki kimia bazalaki na susi makambo masalamaki malamu te ezali lolenge moko ya mwana mboka Corneille Nangaa amemi biso na masini waye alakaki biso depuis janvier moleki ke masini wana ekotambola tikino lelo toyebi te baekolo boni baprovince eboni ese emoni masini wana me ye alobi na biso azali kaka kokende na makambo matali masini yango tozali kosenga na bino bakongole bisika biso bozali bisika biso maloba oyo ekokomela bino bozala penza bato ya mayele moto ya kufi abangaka na ye kopola te Kongo tosi tokufa kala Kongo tozali so na bomoi te wuta tango ya banoko wuta Mobutu aye wuta tango oyo baliberateur baye tozali kaka konyokwa be konyokwa na yango nayebisi bino ete ata ko parti politique moko ya malamu na ekolo Kongo ezali te kala te bakolobela biso ete mwana mboka Joseph Kabila akozala candidat ya parti politique po ete basi bamobebisaki biloko bya bango bazali koluka nini kaka bitumba bikota na Kongo po ete bazwa lisusu bokonzi wa bango na makasi kasi yango tozali kosenga na bayi katoliko wana penza ezali message makasi ya mwana mboka sango mokonzi azali pe pare ya bemission mangai aleli na boleli nga pe tango na lokota kaka maloba ya bato tango bazali koloba nde nayi koyebisa bino ngai pe penza nazaka na boyokani bwaye papa wa biso oponami penza na Nzambe sunga biso pona mwana mboka Mosengo Pasinia bobele yenda akoki kotelema na ye ekolo Kongo po ete asala face ndenge bino bato maye bolobaka na mwana mboka Joseph Kabila pamba te bato ba politike nyonso tomoni ata moko te soki penza bokoyokela biso po kala te esengela tika pe kiti ya bokonzi ya cardinal moto mosusu akita na ye bopesa biso mwana mboka wana alongela biso etumba ya Kongo atako na ngonga kaka moko po ete ye soki atie libaya ya solo tokotumba bato ya gauche to bato ya droite yango tozali kosenga na bino tango bokolanda émission bato bayi katoliko boyebisa mwana mboka Mosengo ete population congolaise elilie na mai na miso asala penza bobo Nzambe bwaye lokola David akwesa Goliath na awa nde tosukisi penza émission ya biso ya mokolo mwa lelo bandeko balandi naloba nini ekolo ezali na pasi natombeli bino kaka bozala bato ba mayele po ete urgence ya maponami ndenge balobi na lopoto kasi maponami yango ekosala makaka boye na mbilinga ekozala liloto ndoto to pe réalité na ekolo Kongo na yango napesi bino penza mbote bisika nyonso ezwambi bino bosabone massivement napesi mbote mingi na sango mokonzi pasteur Didier Lompingo azali bongo pare ya bemission bangai pe Jay Lompingo azali bongo directeur ya recherche pe stratégique ya cabinet wa biso mbote mingi penza na pasteur Okito oyo atunaki motuna waye a mérité biyano epai na bino ba parti politiko bazali na idéologie to te mbote mingi na bino nyonso soki bosepelaki na émission ya lelo bopesa merci na ba réalisateur nyonso ya ABC One TV po ete bango penza bazalaki na sima ya caméra. Nous là, on s'informe, on se cultive, rien que pour vous informer. Sache-le, on est mieux qu'en face. Bye.